Hello, 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 bonjour, bonsoir, ça dépend ya air oyo bandeko nanga bolandaka chaîne Mimi Selunga télévision bokolandanga ndeko na bino na pesi bino bambote ebele nzamba lola amona bino apambola bino ebele bandeko nanga. J'espère que bozomona photo oyo ya papa na biso na mama na biso ezoleka awa na kati ya chaîne Mimi Selunga bandeko na ngai. Bozomona couple balinganaki ndenge kaka ba couple balinganaka, papa alingaki mama, mama pe alingaki papa. Bandeko na nga na kosenga vraiment bota attention makasi na kati na lisolo oyo na yeli bino parce que eza lisolo moko ya pasi pe mawa makasi. Suka na yango eza vraiment pasi bandeko. Eza pasi avant na kota na lisolo na biso na linkoloba mwa moke tolinganaka. Tango tolinganaka bandeko na nga ezaka esengaka pe tango tokabwanaka mpo Bible elobi mwasi na mobali soki babalani kokabwana na bango eza kaka mokolo ya suka oyo ete Nzambe ya lola akobenga bango bandeko. Mais eza pasi mingi tomoni papa na biso na mama na biso. Awa tozomona papa na mwana na mama bandeko na ngai bandeko mibale balinganaki ndenge yo ndenge nga tolingana na mibali na biso na basi na biso bandeko na nga. Papa oyo azaki divorcé na libala ya liboso aye kolinga jeune fille oyo. Tozomona ngo papa o aza mwa mokolo koleka mwasi na bolingo ezaka nango bongo bolingo etalaka nango mbola te etalaka age te. Bamemi bebe na bango bayaki ko papa abota te na vie na ye ayaki kobota bana mibale na mwana mwasi oyo tozomona. Mwana mwasi oyo tozomona tamba ye kobota bolingo na bango ezali kitoko makasi bazo vivre kitoko makambo nyonso kitoko vraiment ndenge kaka elekaka. Mais komaki na tamoko ndenge diable alinga kokota na mabota diable akotaki na libota bakoma eko se comprendre lisusu te babotaki bana na bango mibale. Tozomona awa mwana moko papa na biso amemi ndenge babotaki bana mibale wana couple ezaki so na boyokani ya makasi te bazali so na boyokani te bandeko mibale oyo esengaki ke bakende na tribunal. Tant baye kokende na tribunal baye koyebisa bango ke papa toyebi te problème nini vraiment oyo ezalaki kati na bango oyo esalaki ke bayokanaka lisusu te. Bayaki kokatela papa akoki komonaka su bana te. Bana bazalaki na batikale na responsabilité ya mama. Papa azalaki so na droit ya komona bana te bandeko na ngai. Ndenge papa azali na droit ya komona su bana wana te epesaki papa pasi. Epesaki papa pasi makasi tala kaka moto abali libala ya liboso aboti te aye kobala libala mibale Nzambe aye kosunga ye azwi mwasi ne pe ya mwana moke ya kitoko. Tango baye kozwana na bango wana baye kobota Nzambe apesi bango bana azalaki na bolingo makasi vraiment ya bana na ye. Foto pe ya bana mibale ekoya après bokomona azali na bolingo makasi dikuka aboye bakateli papa ke akoki lisusu komona bana te bandeko eza pasi pe mawa. Awa na foto oyo tozomona papa na biso na mama na biso na mwana na bango foza abayaki ko na dédicace ya mwana na bango baki ko présenter mwana na maboko ya Nzambe ndenge ezalaka na papa sango bandeko na ngai. Esalaki malamu makasi ndenge kaka ezaka biso nyonso boti balobi ke tozwaka pa nkolo tozongisaka pe pa ya nkolo matondo pe nkembo. Bayaki kozongisa Nzambe merci apesi bango mwana bazaki pena nano bien makasi. Mais tango problème eyelaki bango bandeko diku kaka bakateli papa ke akoki lisusu komonaka bana te epesaki pasi pe mawa. Bandeko avant nakende nanu kolakisa bino eloko nini esamaki na suka ya lisolo na biso oyo esukaki bango ndenge nini bandeko conseil gratuit na kopesa na bandeko bolanda Mimi Selunga a partir ya video oyo. Papa et mama eza na moko te akoka kobota ye moko tobotaka swati mama na papa fo bozala soki papa pesi yo mama oke kobota.
tanto mema bazemi ezaka te ke yo moko mtosali befort na yo ezaka befort ya bapapa eza befort pe ya biso bamama nzambe ndenge atindela yango. Mais pourquoi ekomaka na ntango bozoyokana te bokomi koke kofundana na baleta après leta ya awa na bapoto tomonaka ndenge akatelaka makambo. Leta falazaka pe nanu moko moi juste toyebi ke na mabala bapapa kate mtu bazaka mabe. Bamama pe tozaka na mabe na biso me bango na yebi te tina nini oyo bango esalaki ke bayebisa papa amonaka su bana na ye te bandeko nanga kokabwana toboyi te. Ezo dépendre na moto ndenge yo moko moni soko moni ke bokabwana na bino bokabwani ndenge bato baza na bango bato bayokaka te bato bayilingi na bango mpe koyeba su te maloba tolobaka mokolo ya libala ke ti liwa ekokabola tozomona tina bango moko bapaster bakoleka liboso kote ya biso me tozomona bango moko pe lisusu bazokabwana na basi na bango bazorespecte na bango maloba wana te ndenge pe biso bamisusu bato ebele bazorespecte te. Awa bango yo papa na bana na ye mibale bandeko na nga eza pasi pe maya nazokontinue nanu mwa conseil ya moke. Bandeko totika makambo wana soki boza na problème na ndaku ya kobimisa ba problème na libanda surtout na leta ya awa kata aka makambo mingi apesa kaka basi raison. Soki apesi mwasi raison ekomi ke mwana papa kotala su bana na yo te ekotaka kaka kufa bandeko ekotaka kufa. Ndeti na famille o tangu papa bayebisi ye komona su bana ete me apesaka bambongo bana ndenge ezalaka fwa kipe bana de A à Z. Me amona kabango teti bana bakokola bakoma se na 18 eske zaki crime ya nini ponga na yebi pe soki ke papa na mama boko kabwana me bakoyebisa yo papa za na droit soit oke kozwa bana na yo na ba semaine mais na ba fin semaine otika pe na bana no be na ba congé me ya bango sikoyo amona bana na eteti 18 eske papa oya salaki bana wana nini ezaki likamba libala ya mama na papa obe kotaki likamba bana toyebi te. Ngai vraiment na conseiller bandeko toke bana eloko oyo totala sko oyo ekomeli papa oyo tango bayebisi bongo na pasi wana monaki papa ake na ndako so epele même jour wana ka bautaki kuna papa abomi bana mibale amibomi pe na ye moko bandeko abomi bana mibale oyo amibomi pe ye moko parce que choc wana akokaki yango te. Bandeko nanga epesi pasi eza pasi bandeko tokeba na makambo oyo diable aza risé ntango mosu mutu moko boye se batia yo deja molimo mobo ekoki kobala te omoni ke libala liboso esimbaki te amibale ezokena mbilinga luke elongi na nzambe foko luke elongi na nzambe parce que libala ezalaka na bitumba ya makasi eza na mutu eza na libala moko te oyo ke bobalani bofandi kimia kaka boye bitumba eza te mabala ezaka na kimia diable alingaka libala te yango wana ezosenga biso so etobalani nde tobalanaka boye tomitikaka na maboko ya nzambe soki problème boyeba ndenge nini bokomemela yango ole kutu boluka ta basali na nzambe ya malamu obebino moko bo mipesa na mabondeli bo benga na milimo wana ya koswana me omona bato mona ka toke na leta kokata kaka mingi awa justice ezaka ka omona bapesi mwasi raison me tobosa na yango te biso pe ba mama tanto ke kofundaka tozaka pe mabe biso pe msusu tozaka pe na ba mabe na biso eza pasi bandeko nanga toloba likambo ndenge ni tobenga tata oyo ndoki azaka ka muto azali na mai na makila me batu pe obosaka makamba boyonde kozoyokanga oyo oza na problème moko ozokoka lisute swati na couple benini ozozwa ide oboma bana yo moko po miboma foko keba molimo wana ya komiboma eza mabe bible elobi na biso mutu oyo akomiboma aza na esika te na likolo kuna aza na esika te bomoi na ye ekotelengana mikolo na mikolo bandeko tomilengela ata problème eza ndeni komiboma te luke elongi na nzambe nzambe aza solution na nyonso nzambe apesaka solution na nyonso bandeko na ngai nzamba pesaka solution bozaki na mobali boboyani kowelela komiboma na yo te mobali ozaki na mwasi boboyani kowelela komiboma te kaka nde nzamba pesaki yo mwasi wana ndenge pa kopeso ta musu mwasi mususu umela na makolo ya nzambe vraiment pesi pasi tala bana kitoko papa siko mwasi ndenge azabo apedre na bana apedre na mobali epesi pasi makasi bandeko na ngai
tobondela toyeba kochasse milimo mabe tochasse milimo mabe bandeko na nga toyeba kochasse milimo mabe mokili eza so malamu te diable aza kaka tototour na biso diable aza kaka na zingazinga na biso bandeko ye aza mosika te aza kaka liboso wana tobondela bandeko eza pasi